Bonjour, bonjour la famille. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Coucou la famille. Bon dimanche. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Ba shalom bisika bizu bino bobo to bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Vraiment bobo to bondeko na bandeko na église catholique. Yenge na bundu dia Congo na église en PV à Longo. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Toujours na rythme à Bruxelles. Voilà, en tout cas, merci Ebele. Na ba o nyoso tozokuta na bango. Vraiment, na pesi bambote Ebele. Na fi nanga Lina. Lina na kati ya France. Yepe azana ba séjour azo leksango awa kitoko makasi. Na Belgique, voilà, tokutanaki nae, des gros bisous à Lina et à son fils. Vraiment, to pesi ba mbote belé, na bandi ko na biso nyonso ya ba mama biso bateka na matonge. En tout cas, merci na vraiment na accueil na bino chaleureux et puis to beau sanité surtout maman na biso, maman Marie a teka bijoux au talate vraiment so za na besoin ba bijoux ba fantaisie au côté na matonge na galerie benga kaka kende ka pa ya mama Marie. En tout cas ozwa ba biloko mo ya bien ba garantie moko okola tango vino mobimbe nzuluka te. En tout cas bandeko nanga to sepeli makasi mingi vraiment na ko kutana na mama na biso mama Marie. Voilà bandeko na biso ka ndenge toyaka malembe vraiment naye bisabino vraiment moi likamoko ya bien santo bossa na pende ko na biso Rosette. Voilà Rosette Kumpava moi na Hollande yepe vraiment molonga ni naza na Belgique tokutana ki pe na ye eleka ki toko standing mukete. En tout cas na sœur na biso na pesi ba sœur vraiment ebele boza teme bien na kati ya Bruxelles boyambanga kitoko makasi Émilie Tankwey, voilà, des gros bisous à toi. Olingolia Mikatepe a bien, babiloko nyonso emporté, tout, kanama tonge wana. Okutape Émilie Tankwey, azawana. Pourquoi pas Bambo Tebele pe pa ya Lydie oui. Voilà. Donc tellement Bruxelles et Zambo Kananga, na sepe le makasi comme on a bien nyonso. Bande konanga na moni na ba réseaux sociaux tozana matanga. Biso pe sous le baobab to eka to présenter ba condoléances et pas de ko biso artiste na komba dollar akufela ki mwasi na ye vraiment et ça li passe j'espère que na ba kundi angote moi la libala wana umelité après une semaine et demie ya mariage ndeko na biso akufi mort moko subite. Est-ce que ba pesa ki poison jour à mariage? Est-ce que ndeko mobali azalaki na ba makangu a proposera basi belé ko bala ende aye ko pona ye batu basali jalousie ba memi kombo na ye na nganga ou bien famille na ye balobaka ko bala te alors na famille na bango babala kate soko bali ko kufa ou bien ezali abotama na anomalie moko boye et kaka ko s'éclater sikoyo akufi na ye ou bien ezaka date nzamba tchaka ke akokufa na ye na telle date. Ça n'a rien à voir na mariage. Au mutupe, so nzamba le baki okufa na 35 ans, na 40 ans, yo ko bala siko ka na 40 ans wana. Ka na période wana, yaya okufa na okaka. Alors bilo musupe zara kindokite ou bien est-ce que ndeko mobala simba bakis? Il y a beaucoup de questions et autres tournées batu ba oloba, batu théâtre ici, batu théâtre gauche droite, batu théâtre ceci cela. En tout cas bandeko nanga et ça là moi souci moi pas si tozo eba vraiment té. Alors mais bino ka boye bindenga na memaka émission nanga biso batoto linga moko analyser ba prophétie ezalaka prophétie moko ndeko na biso mobali prophète Moïse Kasongo, voilà l'homme des moments, l'homme des prophéties au tic au tac. C'est na olo banazo seka alobaka prophétie moko sur mort subite. Abi mort subite rozala artiste comédien moko akokufela mwasi na ye mort subite. Est-ce que ezali que prophétie wana ekokisami ou bien eza ndenge nini? Bon batu pe batikala sima te ba interroger ye tokoyoka ye moko akosexpliquer ndenge nini vraiment na à la longue eza kaka pasi pe bino moko bandeko nanga soki ba prophétie ezobima batanga ba kombo batuke mutu tel
kombo na ye tel mwasi na ye kokufa boye boko sepela nango pete. Alors ceux qui peut balobi yango en vrac aime soupe boko kota doute o teza nango hasard ka mombo ekokisami toyoka ngo ye moko ko expliquer est-ce que précisément ezalaki mwasi ya comédien oyo ou bien eza hasard. Bandeko nanga bolanda na bokebi nyonso tozaka ko analyser yango na ko umela mingi te bino mo boyebi nazali banda ya mboka to umela mingi te et puis nous allons parler la suite pour analyser bolanda na bokebi nyonso ye moko s'expliquer aloba réellement eza yango ekokisami te parce que aloba ki yango vraiment que comédien moko ko kufela mwasi ekozala brusque kaka ba détail yo aloba ki yango pe salami. Est-ce que eza yango te? Est-ce que voilà source ya prophétie na ye na lobakango toujours pona ba insensé bazanga raté bato balinga ko comprendre te que na yebi nzambe na yete na yebi source ya provenance ya ba nini na yete ya ba prophétie na yete mais to yaka ko examiner ce qui peut kokisami ce qui peut zaki ya diabulu mais kokisami so pezaki ya nzambe ekokisami biso tokoya wana tokolobela yango bolanda na bokebi nyonso bolaike mission partager l'émission bandeko maximum de like ekosala bien makasi voilà ça y est c'est l'évidence yo tout ça na chaîne nanga tout ça pe na Bini TV na chaîne moko na chaîne ya garçon zaki banda ya TNT le cap na batente. Donc j'avais dit, je retire d'abord ma prière et puis dans le bas qu'il y aura dans le monde d'abord comédien et il y a des comédiens beaucoup ça ils appellent la comédien moko. Bande tozong sa mwa muke ko sa bien tozong sa mwa muke. Tu tchona mwa katikati. Tozong sa mwa muke ah. Voilà. Son pour la pause de vie. Dom de Dieu, je vous salue. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour. Bonne santé. Non, ça va, nous avons ma thérapie. Bling, bling, boy, les lots, qui nous. Non, mais c'est ça, aujourd'hui, c'est samedi. Et ça, week-end. Pour n'arriver à dire que ça, l'émission, je suis un peu embang. Il fallait un banc, papa, on s'est passé. Un petit chose aujourd'hui nouvelle. Il y a les wa, il y a Moko Bastar, Dola Star. Dola Star, artiste comédien. Affiche en ligne dans Facebook, tu auras dit à moi si naïe, mais le coup est tiré une chose par rapport à la prophétie au Pesaki que dans Mikoya, artiste à moi européen comme moi si naïe. On souligne moi quelque chose là et puis on prier avant tout banda. Il y a un ensemble na makoki nyonso totiki moment où na sama beaucoup. Zala ensemble batela biso na pomona Yesu. Amen. Merci pour la prière. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Nani prophétie on peut ça non j'ai donné plusieurs prophéties après ça qui na lobai d'abord ça qui maman lo j'avais dit na retirer prière nanga et ça qui troisième émission c'est maman lo émission les quotas na ça c'est l'évidence et yo tout ça là na chaîne nanga tout ça là pe na Bini TV na chaîne moko na chaîne ya garçon zaki banda ya TNT le cap na batente. Donc j'avais dit, je retire d'abord ma prière et puis dans le bas qu'il y aura dans le monde d'abord comédien et il y a des comédiens beaucoup ça ils appellent la comédien moko à ko perdre moi cinéma liwane vous allez moko très compliqué. Vous allez moko yamabe. On a rafraîchi ma mémoire totalement. Bon total na total image bon bandeko oyo lokola bino bomona image yango te tellement na sali yango net émission lokola audio donc sikoyo bazolobela image oyo pasteur abandaki apeselaki témoignage na ye eleka kala bango bazotia sikoyo tozolanda comprendre papa journaliste donc nasi na répéter combien de fois et pas les juges na lobby na chaîne nanga moko na lobby makambo alors mbongo ngai natikali koloba nulle part que leur mbongo akokufa. Moi je n'ai pas dit ça. C'était j'avais dit j'ai appris que maman leur mbongo azobela né dans soit qui tant ensemble la bonne. Donc ba journaliste nous va comment retourner non dans ces puis là c'est lobby na retirer prière nanga. Donc ceux qui ensemble là qui pone amoni ngo mabe et puis je te dis encore aujourd'hui quand on a date à l'élo et pas nos dans zolo ba que
je suis en train de voir la mort. Nazomona liwa, il y aura un grand homme de Dieu qui va mourir, il y aura une grande servante de Dieu qui va mourir, et puis nzamba même dans le monde ya ba comédien. Nazomona ba comédien belé ba koti na monde d'homosexualité pour na ba voyage à poto. Et je pars plus loin dans la révélation nzamba zota lisanga na moni comédien moko ake kosimba kisi. Mais kisi asimi eza pona amata pe la monde entier. Mais na moni kisi wana ezo compliqué moi si na yazo kufa. Et kisi wana ezo compliqué moi si na yazo kufa. Et kisi wana ezo compliqué moi si na yazo kufa. Nazomona moi si yazo kufa. Comédien bandeko nanga batata ba mama bandeko nga pe na yoka nanga prophétie oyo te tozo kango ka bino nyonso de toyo ki na chaîne oyo eza ba prophétie nyonso te prophète Kasonga apesa kanga na yoka ka o na yoka ki yango te. Alors bandeko nanga émission na tala kango te nzoka nda pesa ka prophétie le bi ki moi comédien moko akei ko simba kisi wana ko compliqué ye moi si na ye akokufa. Donc ceux qui te landeli yango tokoyo kaye moka ko pesa explication, cela veut dire que moi na mobali oyo alekisi moi si na ye. Est-ce que prophétie oyo ezali pe ya dola wana ou bien eza ya yete? Bande ko bolanda salinga nzoto malili ya sokozo kende ko bala, il faut sambela makasi mobali wana zo bala yango na bande ko bobala ka mibali pona botete. Bobala ka mibali pona mayele bana mobali azana motema malamu bande koko bala mobali boye o pona ayebani aza boga aza boye aza benda bote yaya batu ebele ba benda ba bote bazalaka bandoki boye barate toyoka moko mwasi na kufili wa moko un peu bizarre bato bazo comprendre façon mwasi wana kokufa te. Donc bokoyoka yango ti fin année oyo bokoyoka iloko moi kosala na ba comédien mo okufisa mwasi mais liwe kozala vraiment mabe makasi. Et puis nazomona même na monde ya ba comédien belé ba continue homosexualité pour na ba voyage ya ba poto banini. Il y a 2 hommes de Dieu qui vont mourir. Donc moi quand je donne le message ekokisamaka. Donc boza la prudence surtout na ba message na pesaka. Donc voilà, de retour sur ce plateau, autour de l'image de Mozoloba. Oui. Au moins, j'ai toujours dit, papa, juge que ton négligeaka, ma prophète na misoto. Na chaque moka, soko moni zamba to moni prophète, ça dit zamba zana posa moka wana, et bonga ou bien pamba masina prophète. When you start using Busu, the language learning app, doors begin to open. New experiences. Busu? Ezana ba mboka mususu ya libanda lelo ba protégeaka ba prophète na bango. Mais ce n'est pas chez nous ici à Kinshasa. Congo, eza mboka moko okomona kamwa bazozela kaka soko salelo kwa malamu basala kangwa analyse. Teti makambo ya mwana ya makambo ya buzobeleka ki ya bana ya soki bazola kinga ba prophétie. Mais okomona ba journaliste bazosala lango ba analyse. Il y a des journalistes dans même makambo ya malamu nete ba professeur boy yo yembango. Mais prophète ni na kozasa lango analyse. Asate? Donc Congo eza neti nete to sala ka ba analyse na ba prophétie nyonso ya malamu na ya mabe. So pe basaleli yo prophétie no ekwei to ko sala analyse. Yo pe soko sali to ko sala analyse ngala danoise na ponaka te. Voilà. Soki ekwei eke motema nange sepeli na osala analyse. Voilà, na ya mabe, na ya malamu. Toleka. Congolais soki azaka l'esprit, soki alokama, soki abotama na makila kindoki. C'est-à-dire, vous allez voir les gens qui fait des analyses na babiloko moko eza na sens te. Mais biloko eza na sens. Profession na olobaki encore vaika na oppression. Non, j'ai donné la précision qui était que mutu songolo te nani te. J'ai donné le message que j'ai vu. Parce qu'il y a un moment où le prophète a joué des rôles. Il y a des moments où le prophète a joué yoka. Mazo monate. Et ça n'a pas moussé vandi boyo qui bazo benga ba pesi ko mo bete di Patrick qui yebisa e boye tele pe na cher nani ko mone Patrick a. Pe na moussé mono vandi bozo prier télévision fongwa minute kané tout à la TV bando mona pe makambo.
place telle likambo comme zo mona honnête na TV. Mais quand j'ai donné le message, c'est que j'avais entendu. Que ça na comédien moko akukufela mwasi mais liwa ne kozala na ndenga mabe makasi. Liwa moko kozala très compliqué ba comprendre les mwasi na kukufa te. Mais c'est un sacrifice. Na yeba kite que ça nani j'ai donné le message. Oh comme si c'est vrai que moto utolo ba comédien wana. Bon, si c'est vrai, c'est-à-dire c'est l'accomplissement du message. Pour moi, il y a quoi message adressé non, mais quand le message sort, Babi ba comédien, c'est-à-dire na couche sur ba comédien, protégez-vous. Aux autres mola ndengeni. Parce que le ba comédien belé ba koti ba kisi, ba komi prêt à monter au sacrifier à ta moi si na epo na zo succès. Ce qui monte en zone ndima, ngana ya mi comédien moko na oko ba vérité nyoso te ya mobile. Akepa nganga pona ba mema kepa mutu moko kuna bakendaka nganga moko azana matete awa kasi bakendaka saila kape batu mususu nganga na kutu avanda kana ba maison na ezaka na matete mepa na ezaka na lemba sadi ba mema ki kuna tout ça basale babi na niveau ya ora étoile ozana ngo fo mata oneka ba bise ka ne kasu ba sai sai na ba vidéo na ndenge ba lobe nienda zo expliquer nga. Mais conditions basala ki makambo nyonso déjà OK conditions za ina bisaki ala la maman na une fois ala la kaka mama boti ameki ko sala nyonso esimite pona kolala maman na ayaki wa mbangu to boya kele kana TVT parce qu'ayebani c'est-à-dire vous savez il y a des problèmes quand on donne un message yo yeba ozotambola ndenge nini parce que si réellement c'est vrai que moi so na kufi molimo moi so na eko réclamer vengeance bokoyo qu'après même un mois makambo ekobima ya liwo ya moi so na si c'est vrai il y a kufi à son. Merci lelo bato bakoko comprendre ce qu'on place na yo na mboko yo comme un apôtre. Ça te fait comment? Non, mais ça, je ne peux pas dire que les OP Sanga. Voilà, bande konangai, c'était seulement extrait wana tolingai tozwa parce que ndeko mobali apôtre Moïse alobela ki likambo ya comédien binomo bomoni a insisté jour bandai kolobela makambo ya Laure Mbongo en tout cas tanga yaki ko retirer prière na ye o asalela ki ye alors parce que Laure Mbongo vraiment refusa ki ba alingi koyoka ba prophétie na bango te na kombo na ye nde ayaki ko prophétiser alobi na mikolo ezoya tokomona mwana mobali moko ake kosimba kisi mais atanga ki kombo te alors bande konanga toyebi te ndenge ye moko pas ko expliquer yango moi confusion na mutu nanga pe koti est-ce que réellement c'est les garçons ezali ye mutu a lobela ki prophétie ou bien ezali yete parce que tellement tangi ki kombo te tellement personne qui batangi kombo eza problème des places il peut ba prophétie yango banda ko pesa biso pe moi mobulu mais comme Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence pour nangai na ko lobake prophétie et s'accomplir ezali mwana mobali wana bino mo boyebi monji wana monji moko ya bakisi la fille là a été sacrifiée par son mari o ya bala kiye cela veut dire que kotala pe mwana mwasi yango boye na photo na libala komona ye nazomona ye jeune fille te na mona ye na ndenge na ngana omona ti mama mo boye ndeti dollar wana zelo kwa mwana muke par rapport na ye nazo comprendre vraiment couple yango bien te. Alors est-ce que mobile wana zaki prêt à kobala et pas bamso bazaka omona mutazo bala na epe yote yo omona kam komisha komikaka na lingina bala yo yo bando sepela mobile linga bala ngambangu mitune pa nzambe est-ce que bala oyo mbangu oyo eza sacrifice te ba famille notango ba kolia mbongo wana asombi yote pona asala yo mabe bande ko libala ezeloko esengo mais libala pe kozala eloko ya mabe donc na kama ata bato basikaka muto yo bala te yo boye na boye mama yo bala yo ebiso ki lobi mobali wana olia yo yebe loko nini boule nini mobali wana lingelaka yo mama ba tout akatolo ne loko te tozala kana biso kaka normal libala eza nango eloko normal surtout que tu libala eza nango eloko extraordinaire te onga na kamwaka parce que eza nango naturel eza eloko eza extraordinaire eza le mot par exemple nga na boye
na vandi par exemple na sombi neti avion ou bien par exemple na sombi bateau ou bien na komi na villa moko boye eza ba biloko moko mona mwa extra mais biloko nuko neti eza naturel o eza ke mutu nyonso akobala na ye babalaka na bango mutu nyonso akosala na ye sexe soka lingi mutu nyonso akobota na ye na mikolo makambo ekomi nango ba in vitro atozala mobali te oke batie yo donc biloko ebele ezaka nango normal mais congolais monaka ngo oyo congolais azomona yango extra oyo nga namonaka yango te parce que moi tout ce qui est naturel on nzamba sali nazwa ngo lelo te nayebi ke un jour nakozwa ngo nazwa ngo te nayebi ke bana nanga bakozwa ngo mais oyo eza extra par exemple au commis président de la République, wana munyosa okomate, au commis obotami na famille royale. Ce n'est pas tout le monde obotami na famille royale, mais munyosa ko botane plus que majorité ba so ko botana ba. Majorité ba munyosa ba ko na ba ko bala. Et ya bilo mo boyo ba tout elango tolote pondo yebite. Alors bande ko na suki wana pona lelo, c'est juste pour vous dire que to ba fuaka ba ninité, ba prophétie tout examinaka pe to analysaka isaka bien nazo encourager bino na sens wana parce que et puis ça rappelle orientation à prière au moins un mot zo sambela noka bongo mais tam sou oyoki prophétie et au peut orientation maintenant comment je dois prier il peut orienter yo na prière na yo ce que je vais mettre boye chaque dimanche au kenaka église modérateur ayaka kaka to bengala demo yo bengana boye sala boye même chose quoi répétition. Après, pasteur peut aller athée bozongi. Mais quand il y a aussi une prophétie, même dans l'église, on peut prophétiser ko bima, balubi en tout cas période yo bo sambela mingi pona mboka Congo, to moni to zomona na côté ya sud, tout mo ba okota kuna pour ba ko déstabiliser pouvoir. Donc bino so bozana, vous priez. Même Esther a fait ça dans la Bible. Alors que non nazomona bwebwe to jeune batu nyonso tuna ba soko boko la kana ba mbwa nyao boko ta jeune à 3 jours c'était ezaki prophétisé batu ba kota ki jeune selon profession et pesa mai na période wana mais l'air Satan yaka akomi ko embrouiller biso abandi ko bimisela biso ba kamwa ndenge na ndenge o ezo sala ke ekomi ko pesa mutu passe soki mutu opesa ba prophétie kokomi se nzambe te des Congolais place bo bebisaka okomi ko benga ye. Allez, yé pas à gros dos. Moi, je ne fais pas la publicité des prophètes et des prophétesses. Si on a la prophétie, c'est juste te examiner. Na yebisote que nous no benga prophète wana. Soko bengi alalio, aliembo na yo, asalio buzoba, ko yako chakombo nangate. Et puis personne a bien ngate oh maman la danoise pesanga numéro ya prophète kasongwe pesanga numéro ya prophète tele pesanga na kopesa yote pona pe nazana ngo lisote na kozaka na zaka lisusu ba numéro ba prophète na ba prophétesse te ngana landa ka ndenge ba tena YouTube ngape na zwina nga na analyser. Voilà. Donc bon dimanche à tout le monde, je vous love, partagez massivement et beau partager et comme la paix comédien wana ayo kango soki ezali ye mutasali likambwana ayebake ye pe kalata zokufa parce que balobi oya akolekisa mwasi na ye et kakufi mwasi wana ko se venger donc soki yaza conseil que ye mutasala kango ayeba ndeni ya ko se repentir parce que la femme là va se venger. Alors je vous love, bisous à tout le monde, bye bye, à la prochaine.